Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde en fait. C'est la vidéo pour temporiser en fait. Premièrement, je voulais m'adresser à Coco Maniké. Maniké, je crois que c'est la toute première fois dans cette vidéo depuis où ta poto yo monakala. Wana makunza ya pembe. Wana nakuna makunza pembe di. Wa Coco, wa mbinzo bangala. Wa Coco, wa mkolo makasi. Taka mama Jonathan, mama wa Prince Babia. Wakasu gente, wa mkolo makasi. Ngam na tinda ote osala mokuya ya pauvre Babia. Yepi ngam na tinda yote o raté vie. Parce que yo sa raté. À ton âge, wa tata mwasi me wana mobali ya âge mo na troisième enfant na yo. Mobali moko ka mutalala ote. À part Babia, obota mo aliboso na Babia te. Papa wa Jonathan to yebake te. Papa wa Prince nde to yebi Babia. O papa wa o asuka. To yebi te. Donc, ngam na tinda oza mutakala ya leta te. Okauka lokwa nzeta okauka. Okwa nzeta kaki. Et puis ngano na banga mutu na TV te. So na kipa kote parce que na mona ki obela mutu. Obela liboma. Ok? Pour ton information, n'expliquez pas tout. C'est tout le jour que je parle avec Nana Boudouka. Donc, Aïnemi Nangate, c'est ma soeur. Né non, soit nous boissiko la seule vidéo. Notre soignée n'appelle vidéo. Elle est avec sa grande soeur. Et il y a un abisso de l'ingamakas, c'est bien qu'elle a tata. Sa grande soeur propre, autre chose en Akishasa. Ok? Donc, c'est tout le jour. N'est-ce pas, soit manana ba des heures. Tout cela chaque jour. Et puis, aussi, soit ba des heures. Dès non, c'est le vidéo siko. Notre soignée n'appelle vidéo. Deuxièmement, mukolo moko te kama mwa biso mukolo moko te eko arriver. Je dis bien mukolo moko te eko arrivaka. Base la nga lettre ya kata jeli. Sinon tiazo likolo ezala te. Je vous assure avec arrogance, avec assurance qu'on a ne loko ekatanga kata jeli te. Et puis deuxièmement, je suis warrior à vie. Donc, si on est absente, c'est premièrement pour c'est ma vie maintenant. Et puis, deuxièmement, parce que j'étais malade. Donc, pourquoi nous avons les cas na opération, fakina sandeni, n'a pas t'exposer na télé. Non. Pourquoi na sisi, na fanit, na à l'aise. Ah oui, que va ça la moto de Kamblokwa lianzi. Et le moment où on grave, on a seconde ou sisi au kitoki. Donc, fait qu'il y a un temps, il y a repos. Si on a un concert, il y a Lyon, il y a un billet, depuis Kinshasa, il y a un billet à concert à Lyon. Ok? Et puis, na Bordeaux, il y a un billet, na place na Ofanda. Ok? Donc, il y a un billet, na place Ofanda. Na place à Olala. Na Lyon, il y a une réservation, il y a appartement, hôtel, il y a appartement, il y a maman présidente, maman Chanel. Il y a une réservation, il y a place. Fait que vous dans ça show, na after. Na yakite. Ok? Donc, n'est pas habillé partout. Dans ça, warrior a vu un soldat ya makasi ko buga na te. Na ya na tamu ke na écrasa batutu obino ozomo na bon kilo maniki pendant tout ce temps za ki pemela fali. O empêcha marka uzi ko finga fali. Ba ba soldat makasi tango ye ko ici ba plier en fait. Ngana ya na ko isa landre wana porte-parole a Kofi Akenda. Donc na fandi sa banzoko minene. Lelo marka uza ta sali ni chez la sous fete. Ba Virginie Manganga ba Marlène Kassanda basaka kimo na poto bazaka sa ba analyse to za kimo. Bo remarka ba analyse sila pouvoir analyse na bomango na sisa na marka uza ta sous fete au Trésor Congo, au ba Landry, au ba Liverpool, au ba Gouvé. Lelo ta basali 50 000 émissions et frappe à souté. Marka uza kota ndako. Donc, au moins, pas biloko na mike banda ko sala wana. O banda ko kosa batafali ke yo za danger. Bozaka osala lote. Na ya na tamuke na ya poto facile ya visa ya billet Air France. Donc ça montre que na ya ki pa na beta ba missile à makasi ba yuma bavanda. Je n'ai rien à prouver, je tout fait, na pesi no espace pour s'exprimer.
natikeli bino bagera mikeleke te nga yaka bagera minene opepe ofwenge osele yo depuis na ya selo ya sila na naza kovandisa selo na ban toza kotepatepa mambo ya selo ati esila lo bayebaka guerrière leloka makasi na bitumba ya solo nga bunda bitumba mayoyoto te bobunda lelo babitumba tiktok ya tv te nga bunda bitumba makasi napesa bino espace sikoyo bosala mambo mike mike mpo danga mo gramete na sisa bitumba tu na bimara rambonete na fanda oyo nakomamona babilo ya batente komobetama o ekende lizonga babala mike nga nasala babala minene na fanda osolda suju bala munene makasi soso eya na oya mais oyo eza généré na prouve natikela bato bayaka kobeta babala mike mike basisa babilo ya mike mike nakokitaka ntina nakodescendre si bate na bagere ya mike nga na mesa na bagere ya minene nasisa bata kombo so naleki nga bamusicien bayebi ke petit wana kaka larme afali Suzuki azonga na droit chemin Soleil droit chemin Emile ya droit chemin donc bato to baka danger bato bakobanga avandisa bango na ban donc nde na boye bato to bayebi ke wana soda makasi abima asolikama monene ye wana mbila donc na se faire remaka mani ke koseka mutu akoyena vilo yo babengana yo taka nde nabwaka o libanda moni natindika bino bokoya yo moni ali yo to kasi yaka okanga foto na fali na ndimoti bokoganga nani akangi foto na fali kanga foto na fali kanga foto na biwa fali na ndimo yo ata yo ogel show alarme teti petit mwa moke me sollicite na borkese ebele yo panikeno yo nana sollicitaka bamona komuta liboma biso sikoyo toaka sollicite baosollicite do oyeba valeur no ntango baolinga baoteko te me bato baopropose daa kosomba yo changa sikoke na gel show miyanti mini comprendre donc otana nala apongi nana mutu te na vie olongo nanga warrior akopera pe na babolole te na baillettré te nga sono oloba nayebi baprononciation en fait napesaka message exact bien précis en fait naza na pasi ya prononciation te naza pe na affaire ya bato baka bengra te nga so namoni kake oza pe warrior me ongobima engra epa na nga na ofina yo nalinga bato babosa na bolamu ya bato noki te yo waliboma nga naza warrior me na master ya mutu te nazaka bien na mutu awa nanga bien mutu awa nanga mabe na obendo singa okomprendre nde sa Alexis Weti soda Valdi soda défenseur de warrior bato nanga siko ndeti bango wana na bato ebele tokopera bien oyebisanga yo manike ero wana na répondre message na bato tumba moko une fois pour toutes je suis là mais nana temps pour ça nanga c'est très important et ça peut meilleur pour na lobi nanga ete lokwa fali amemenga solo na raté vie ka bino bovanda kiti olobake fali asacrifia vie na ye bomoni bamema ye poto me bakomisa ye lokwa kabuya kaka bino bovanda bakiti pe tio pe nayebi vie na ye te tala ya poto asukaka lokwa bafille oyo banganda imenga na fille ya nganda o asukaka na banganda melaka na banganda bima na mibala batina te nga na fille ya nganda no te donc mamutu nasala na Congo na tiango kwa nazaka fille ya banganda te ya baplace basanganaka te donc na pe na nga na misali sikoyo ke nabundi bitumba makasi sikoyo nafandi bavi nanga bazaka baso bandimanga en fait tu comprends sikoyo nde navandi boye fo na misa classe sikoyo onasali déjà guerre allez ntango nafongoli nzela bato tuna oyo bazaka obanga koassume ke baba warrior baya sikoyo basimpose l'école de gel show allez après sanga sikoyo nasala nakwa mama nasali nzela mpo nasali sikoyo temps omoni nde absence oyo nazwi na silence naye na change sikoyo nakoma sikoyo fille classe nasimpose sikoyo na place mosusu nasimpose lokwa bayika de yong te mais nasimpose sikoyo na classe mosusu mpo nga nde kolo nzela yango en fait donc no change bino baétape mais na baguerre ya minene na odescendre si ba ya mikeleke te bozwantaka victoire bosekaka nasekaka bino bosekaka oyo nayaka nde su te nasela no matalana te akabwani nakabwana ile wapi mana nayebisa bino kokabwana nga toka nayebisa bino nasekaka nanga mamunoseleka internet nasekaka nanga bino kimia nayebisa bino nde toleka mo kimia alarme de papu i petit abakoko dilaso oleka wapi opérationnel moto nafukamisa bamagali lomama bato bazaka obanga koyela bomambaki warrior fukama yo fukama ose soumettre yo
bato moko boye bafingaka fali bato batusha bango te nga na tusha na kopo nayebisa bino makambo ya warrior nga no nafinga nanga fali te naka sans microbe nafinga no fali na vie te nakumisa baplace nazalazala maintenant nafinga fali te avantage nanga kaka nde yango wana na carrière taché te pa fali bato mosusu fo bamiwelisa mpo baza bagafe trop donc fo mokonzi amona ke asali trop elongoli ta mémoire ke afingaka nga sikoyo nawelaka te sans microbe zo comprendre bakopo oyo bakolo kopo baza nala kweyisa baplie fukama on se soumettre à vivanga je n'ai rien à prouver wesh je tout fait en fait nabunda baguerre makasi na kopo na kiwarrior na warrior te oyo alengisaka nga moto okanga na respecta na compte ya kiwarrior ya kiyoutube te eza mida la taylor bitumba mida bunda sikoyo asukaka nango na 6 nga sikoyo naye natindika yango ntina 10 kota bawarrior ata mida longwa na ye warrior soko respecte na respecte mida po place ya sukaka na 6 nga natindika yango ntina 10 nasoda mbila bato bayebi donc bobeta no masolo na bino bosala pe bemission na bino bolika vi na nga nyonso na koexplike donc posa ya bino ezalaki premier jour mana na boduka uta poto lobi nango tobenge na telefone troisième jour nazalaki na ndako nakenda kozwa koli tala sak nene nazwaki opa na ye na ndako kanda uti poto oyo aye na filme te na poste pe te mpona bona bofinga ye na nsima na nga surtout dès l'autre soirée bon appelle vidéo mon bébé ça va obike na orie bino pardon makasi ya tina nani vi kitoko obetela nga loyenge yo yo so sacrifie barelation mosusu mpona kiwara yo nga na butala yo nga na sutukisa na bapepete ate penake asho mutu na nga asho akotrahi bato tusofe nga pepe sacrifie apona fali na place yo nga napona yo na place ya barabas nga na pilato sacrifie pepe leka mabe eleki napona fali je comprends na kopo naobeta bino bosekisa bamboloba mo mpe fona soki mpe nde naobeta befo père ça va mon amour mais ce que je me sens pas bien je mal ici mais bakisi je me sens je suis faible je mal je me sens pas bien ça va t'as mangé non j'essaie de manger mais j'arrive pas je vais te voir tu fais quoi bien non pas n'importe fière au bel no makasi te mais aussi mais c'est super papa tu es où tu fais quoi je ne sens pas bien je vais te voir tu fais quoi aniki ya boyi nga mulingo ne ba air nef wala boyunga na saba moy ba saba moy t'as mis sous Gillette Aïsa tu fais quoi je ne sens pas bien tu viens ou pas tu viens tu vas passer voilà je ne sens pas bien tu m'amènes quoi touche ici ça fait mal touche porte-moi de l'eau j'arrive pas à dormir touche il y a quelque chose qui marche ici je ne sens pas bien badiki yo hala ata boyebisika nini ebide na tobeti lion plein bordeaux plein donc kasi ezanga tension tobeta baconcert ka plein lion plein bordeaux plein fali orchestre fali leader ezanga tension na bien nyonso bien na vie mambo eke kitoko leader kano mambutu kano to na epoka 207 ebomaka concert ebetami na biso nje tobeti da stade de France nyonso yafali kitoko nga mo mpe makambo nyonso kitoko tu pepele siko monomona ntina kuta yo oswana te bomakele boyoka motu mpasi te franchement nakomana poto namo oyoka motu mpasi nde bamakele ya tiktok omona ota ye aswana ye vo aswana fatia foto na ye basenzi pardon nga na adopta vie ya poto fait nakoma epuis en plus de cela nga akamona filusi bopake namona ya libanda kini ekomisaka nga nde makelele tema bapine bamoto bangmangma mais à part ça
Et mon piaka, faut gagner la bémiche. Mais nous, dans la lampi, ben, na piaka, te na sauté, te ni so, na kimia, papa, jali, mambuto, kitoko. Faut gagner la nini. Eh, obi ke bota envoûté. Et donc, ça me manque, il y a mon bébé, en fait. Nous sommes bien. Obi ke poto pa na adopter, mam, na ouais. Silence, calme et tout. Donc, pour l'instant, on a fait un temps. Eh, on a yaka ça règlement de compte dans 8 ans, mais à part ça, je suis en Europe, wesh. Je peux pas trop crier tout le temps, non, mais non, wesh. Hein? Oh là là. Alarme des papous. Na comme niveau internet est bougagi. Ah, bah ouais, balinganga. Na zappe na bah ouais, balinganga. Yo moni commentaire appelle que je dis ba maman ba nenobi. Oh là là, je suis la star, man. Oh, je suis la star, wesh. Ah, bah, tout le monde niveau beaucoup, Maki Bobengi. Oh, je vous adore. Bisous là-bas.